Te na bia te petit za poser oh ya na banda musali boso za poser petit oh président fait école ba pesa na bien président fait école ba pesa enveloppe président babino ba pesa enveloppe président rité watani ba pesa bo président babino na maison mais le se ba foot ba pesa ni ayemba nini azem productif et en plus faut ba na maison mais ba bengana le boga momoni net ba Claudia Bakisa limbisanga vraiment so chayata Mambili ya belle na ebité quoi donc maman merci cappuccino mwana na yo pe aye net ba Claudia na ba justikate en tout cas pendant na ban il y a un musicien congolais non a justikate jusqu'à présent ça ka au téléma donc pour ça na biso yemba tanzembo na moko maman ya problème timulili ekota oye bata mosote anani na musique ba ko ba ete papa omoni musique able bogar na nga mabete vo mena ka kolara bikoro ke na musique le bogar les Bogar, il y a pour un produit na pas na nenga mabete ombia kitoko poudre c'est bon mais musique zéro musique ndenge leni bidens a bengana leader na ye ndenge bisoto bengana ye comment au moins leader ne niveau ezate ba bengana na ba umbuda bo umula ba yeto bengana ye na cap musique azalaka total to bino to na posa ba professeur te faut pas ça arriver au moins trop de kazaka pantalon quand na tailleur non faut la tabilamba poto bo net bisoto beta na pa ça rivière donc yeto bengana ye ndenge leader na ye ba bengana ye pas leni bidens pourquoi ce qu'on t'a dit habillement leader ne ming na TV pourquoi il y a militaire azalaka n'est pas militaire mais à rupa ngoya na ndule parvenir disent que simbite pourquoi ba yebi ko embate ba la tibiente mais le los Congo promo de faté bolanda Congo promo pour ezolo la vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafidendo check Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelo Atlantic Shipping. Et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tongisa Lissousouté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomi Tongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui t'orgosse net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a boss là. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Et voilà, très chers internautes, par surprise, tu es Lelo ici comme un musicien, artiste, bazala belé Lelo, artiste bazala belé Lelo, tout ça samedi, la chaîne à Congo ils allent bouger, la chaîne à Congo ils allent bouger au rythme d'artiste, n'engé te coûte un. Mais curieusement, tu écoutes l'artiste, moi bah ça la débat, baza bah porte-parole, moi comme porte-parole il y a Claudia Bakissa, moi comme si il y a Capuchino le Bougar, bah Vania bah ça la débat et par surprise biso te coûte bango, te tourne bango et c'est Pélissa, mon vieux Gauthier mascotte depuis Londres et c'est Pélissa, il y a Papy le roi carte illimitée formule à Souka, José Ndombele showman Baoba Bazo la géresse ma bien là mon vieux et voilà. Mbote Neymar Boni, Rochette Boni. Pardon Mbote moi si ma canne moi trop banqué que le rouge on te bomi mboka ma tata. Bon, bino mbale bote minoka bozo discuter bozo finga. Ye aza petit mo boye ye ko la bulo sika. Moninga ina ka ntsa telemisinga po pesa Mbote azo tuna ngo aya luka bulo chez biso. To na posa batutin. Aluka bulo chez Cappuccino. Aluka bulo chez biso to na posa batutin ya sala côté mo boye momi mo boye danser bon ay pe position na été. Azo luka nanu azo luka po awa kutu ba petro na batati na cruise basara déjà. Malgré bazana bango benetika mais bazali. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni n'a vu ça. Comment est déjà? Nous avons fait ça Bakoni n'a vu ça. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutonga. Bandi marate za ba ya famille. Mais na cyber service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu bula ko
iloko te wana uza na iloko lingu tinda na Afrique to awa na Congo na Kisasa ndiko na yo azwangu mbala moko kukena na yo kosi droite te service agence pas comme les autres. So ye alanda petit moko boye qui ne bien pe. Mais azaba bossa muninga yo zo kena ngo tout droit. Ye kunde na mona ye na mo ba sentir ne ko yikota mpanzi nkekela mulai il fallait yenda engager ta petite wana pour azanye pe na rien petit ça. Petite ni azana rien Claudia Bakissa. Na yebite oh ye asala e pani comment yango wana? Oui. Eh bon azana ni yango sans actualité, le côté na télé tout le monde rien donc na yebite quoi. Rochelle Neymar a bibi no bonne actualité té. Donc bo télé bino ka bo soir na bo zapen actualité té. Bonjour nano. Bonjour ma internet nyoso. Moni ko pango té. Na mbota pa mbo pesa té. Donc ça dit bata bo ba mérité bazana ba zamba. Moni tonto ko mo sangana ba nyama to mo sangana. Ça dit yango lobi papa chéri mboka ngo ko mo be ba soso na bantaba. Musique ekoti ba soso na bantaba. Moni lo mona ko lo ba soza kula mambo ya japonais. Luka modiogo ja franco fe. Luka Pepi Roger Buna. Luka Kaditoza. Luka Sisimanto. Moni ngana so mama ba Sisimanto té. Yaza collègue avec musique ndingo a rapporté parole te a mission pété aga luka kindingo baswana ngana mabamwana te omoni mtozo sola o alekite mena ko loba soki le loko chena président na ye ke ba comparer na président na ye et ça la batu soni do et ça la no ngamono soni po ata président na ye ana niveau ya leader na ngati ye mo ka yebi na chant danse kolata maramutu akokate pe akotele matela par rapport à ça omoni président na ye musique na bango fome kuna ka tanzemba korala bikoro kena yoka musique na bango ozo mama musique ozo betsa ngaza musique ba vava ye bazana ba succès ba vava ba innocent ba lume ba succès na bango ba misami kiem ba berekete jazz ba tulokola ba shora mbemba okesa na bango innocent ba lume Claudia Bakissa ko kana innocent ba lume aleki innocent ba lume mama bo tangela ngi skelette mwana wana na musique ezala munoko mte déborder wala skelette lata pantalon et en bref na ko seza nini innocent za na manque ya santé. Et ça m'a ramassé en tête, c'est la maman Betty Sabine. Moi, je m'en solo na yo, mboka to so simba yango le 30 juin. Donc nous avons fait internet tout aussi mboka le 30 juin mboka zo yine ébullition. Et nous avons savé que maire makamune zo bana na musique ya Congo bana 1900 ndule ne bandi siko. Non ba beta te. Bango tout au monde ça du plagiat. Et nous avons beta musique te na mboka cette fois-ci to zo ningsa trop na Nzambe. Est-ce que le 30 juin ils a calaté à Maramozo Lobao après le 30 juin qui m'a caméra Coca-Cola yana batu misuba tala omoni bango ne bazabo ya bozo ka bango lokwa masanga kala bazalo ko ba mirina na ba nyubako na ba 33 sport ngana tekisa Coca-Cola ya produit international Pepsi bino mona Claude Pomba na mboko yo Claude abeta ba concert wapi na zeb sayo to signer no Palme Beach play à craquer ma ebimona likolo spectacle na par Michael Jackson. Ya banzembo abato ayemba wana interpréter. Au moni musique à Congo, il faut qu'on s'installe to maman Congo Congo faut qu'on botola na zo sayo. Et en plus to beta marché à liberté sans sponsor. Présent azo comme ça beta rap. Cappuccino le Bogar, na atala émission na moko aloba ki album na zo bimse ko kanga et ko beta mais album ngoti siko on dirait ça kana trop mou mamozo yo kana kutu tezo beta te. Merci la question mais to ke moi malembi. Omoni biso ba marambo aussi to find ça. Donc on a tenté na bimse énergie o ganga boba petit na biso ba bundana na ba bulongo fo ba ganga na moi trop po bato ba otala bango na ba leader na ba mona net ba bundela bango. Mais yo sentir que ngana bangisa. Comment talaga degré design na pesa rivière. Ozo comment akomi ko kanitsango ndike ba bato moko boye. Comment tant qu'il y a bika ye azola tane ba blo so bimina kin délice. Au mona ba festa ngonde ba simbiango. Pour mukola somba ngo ngape na la na parcours émission ya confrère na mino Tony Koko. Na moni ndenga po na ba nenga po na ba playo talaga ba benda pantalon te nini te tonton baba tu déjà bien faire o ya ba nouvelle collection. Donc na bangisa na la ta makasi okoke na côté mo boye poli ko makanisi donc net leader na ngako vous comprenez. Bon moni net ba Claudia Bakissa limbisanga vraiment so chayata Mambili ya belle na ebité quoi donc na maman merci cappuccino mwana na yo pe aye net ba Claudia no ba justicate en tout cas pendant na ban il y a un musicien congolais non justicate jusqu'à présent ça ka au téléma donc pour ça na biso yemba tanzembo na moko maman ya problème timulili ekota oye bata mo sauter oye mbata mo sauter donc ba non to chamona l'écart bazati mais il y a cappuccino le Bogar pe sur le marché zo beta penzate.
Bon, mon musique à pardon, l'ongola non mutwana qui opère enseignement. À la professeur pour la télé on a habité quoi. Au moins musique à cappuccino big size, et là maintenant vraie musique pour la minute on est dans solana ba musicien congolais tout si ba se mobiliser ba derrière big size Rambodé pour ba comprendre que yende mutana musique à solo à travers yende to récupérer place sur la première position to zaki en Afrique to perda lelo. Vous comprenez? Pour ndé dans solana yo boy. Générique nabiso générique Nabiso et Belardo. Ils déjà sur YouTube. Et comment déjà plus de 180 000 vidéos. Mais banca dia ba kota net ka moi jar ba bloquer mon mereur ba sala ba bloquer savoir faire et artiste était. Et un artiste tala ki ka simana kata double face à bendi générique mo katanga clip vidéo to bois gango le 1er juin. Donc il y a un indépendant monter na solution. Maman na ebito zaka wapi ko ti lelo zo ka musique ka eba cappuccino mdazo beta boy vraiment musique ce qui zo beta musique ce qui zo beta ata monto akena boîte te ata monto akena ba bar te o eba ke musicien o la minute ça en plaire omoni parce que par rapport à ne cappuccino lobela ki ngai na ko beta album na nga o album moko te ko kokana nango na ne o mais ndé to bané ko s'attendre album en webete là et ce qui est bon te mais espérons tout que lango pena temps pas consommer bon maman ici li bon na nga bimisa maman lelo lobi sima lobi akanyimbo ka no ya il faut qu'on dise que malembe robeta na kasi musique comme elengi na lito ya mutu se mutu comprendre que koto baloba boy guitare beta boy koto clavier beta boy nde musique comme elengi donc maman tozaka awa to kuta ensuite to beta lisola big size au monde nde to contrôler monde siko après on a programme nini bosa na pour l'orchestre en tout cas ba programme ezamo ebele to na tourner à est et aussi to banda préparation nango to beta na ba ville nyonso ya est et puis to kota tina ba pays frontalier ba Rwanda Uganda to beta puis to zongi ba contrat pe Angola c'est mais big size Rambodé nanu a signature tepo il fallait to beta na côté on a ba est to beta so to zongi en salango et puis bandule za trop ba palme beach zo zela biso ba freebox ba chez Bileoni donc il m'a emmené za libiso beta ga o kende de l'autre côté on a 100 programmes et ça nous ka to répéter à la place boye papa yo musique mais bino pe faut que na beta na ba concert en haut et puis ba image et so ba image et ne te confirmer que kenda parce que ba te belé ba comment kenda ki le Angola zongi boye moko mais image ma ramasa ki Angola to mona kité ba wana bango ba c'est le retard biso pe to espérer to zelande ba image après to confirmer au monde biso beta liso lo kutate so eza ki te na beta te zo comment po ba nyama kuta mike ba OK pe ba beta na bango big size Rambodé muto pe na zala pene ya mona lions a beta pe mboko ba yoka donc net na minute so ba oyebisa so ba obina to ba obina te. OK voilà numéro de contact ba contacter facilement et puis mais surtout concernant cappuccino parce que comme aussi c'est déjà en tout cas vraiment ceux qui ba ndeko na biso ba otala Hervé Neymar ba lingi ba joindre numéro zaka plus 243 89 79 encore 584 donc il y a numéro na WhatsApp so il peut balingi ba zonga na Facebook ba betika Neymar Hervé ba omonanga quoi donc na ebité so na ko zo atana ke nanga po petua na mutakanga ingai na ndeka luka bulo mais espace pesate po yé na moni ndenda maele ba ke na tala like pesa ku voilà merci beaucoup Neymar en bref faisaka ke lo mona ko ma télé c'était omoni lo mona ko lo banet ndeni album éphémère album sans production album ekufa ba teki 3 CD ata moi si ta lokulu tuna na maleki ebi lo mona ko soleza nini ba tu misusu lelo ba comprendre ba na bandu le parvenir omoni leader na ye moi leader ne ponanga na nenga mabete omoni leader ne ponanga na nenga mabete na nenga bien so bena to zongsi mokina nenga sima na ko chaîne armée akonzaka na yeba akonzaka baba soda pourquoi soko talite habillement leader ne ming na TV pika ba militaire azalaka na pas militaire mais a rupa ngoya na ndule parvenir disent que simbite pourquoi ba yebi ko embate balati bien te mais lelo so tali bisu et ko pesa leader na mama makambo yango te si bango boye. Après avoir kobina koimbiko, après avoir kobina ndombolo, cette fois-ci tobina vewe. Maman na biso makamboyo, eza Vensoni, eza JB, eza Wera, eza Ferry, Fali. Na président na wana éphémère abota ke lokote wana manque de production. Eza la Fali Poupa, mon vieux El Marabioso, Fabrigas bakobina vewe. Makambolo ba aussi bakobina vewe. Maman, biso tokobina ça na deuxième monde. Satan a bouger na trône.
tina loba ke to meba na troisième place satana nzambe balaka te bon musique pona Claudia to koti bisika bango ba kota ba leader na bango wana to koti yo de mort d'homme na ko sote mama tiens mono e ba bomba zo yokana bantu en tout cas so ke bon biso siko ba musicien bakolo lindanda mais bisu ngo yokana ki te boye tourner bo memi likolo bo le le total ba texte le roi bisu Claudia lo mini jeunesse ezali ko bateli to pasuki oleli aye ko yemba lisusu ke te ko aye ko yemba lisusu ba restaurant ba parti par là to kota e bota ba million te c'est-à-dire azo réveiller conscience lobby faut qu'on prépare jeunesse na futur c'est-à-dire futur à préparer ngo déjà c'est-à-dire azo conscientiser ba yaya ba se mobiliser ba comme mutu moko c'est-à-dire que au bateli te pasuki oleli et ça taille zote ya biso tout c'est ça musique éducatif bon va yemini ba théâtre. Et en plus, Claudia Zemba, azo ko éduquer. C'est-à-dire quand je vois l'artiste, nazo ka patron nga boire l'artiste. Azo sala musalo fo sala, l'éducation rumba éduquer. Ba yembini, chéri chabo to ko on n'en a pas besoin. Biso to bête à musique éducative. To rotika ba succès le roi papa so bantesa, papa so mo pero, papa na biso ba kale. Biso so la ni ba texte biso ko zamba oh zamba e, zamba ko bino ba tama ko ba soki danzen. C'est ça. Les bogards nani na musique ba ko bete papa au moins musique les bogards ninga mabete vous menez ka kolara bi koro ke no ka musique les bogards y'a pour na produit na pa na ninga mabete ombia kitoko poudre c'est bon mais musique zéro c'est ça makambolo ba mais déjà aussi c'est un de quoi ba tout temps nous zongi ça c'est pas bien est-ce que tu conseilles porte parole faut bolo bara maramno to bolo bara na regretté pour petit nanga to bengana eso luki ba concert na yo ba peso ba archive au mona galeka na Cap Musique ndenge Leni Bidens a bengana leader na ye ndenge biso to bengana ye comment au moins leader ne niveau ezate ba bengana na ba umuda bo umula ba ye to bengana ye na Cap Musique azalaka total to bino to na posa ba professeur te faut pesa rivière au moins trop de kazaka pantalon kangisi na tailleur non faut la tabilamba poto boyenet biso to beta na pesa rivière donc ye to bengana ye ndenge leader na ye ba bengana ye pa Leni Bidens anga nzambe bo musique on sel on a ba Leni Bidens ba mbiaka ba mutu ba gérer ba faire so de comme tindika yo mama c'est ka sentir yo na ebité quoi c'est te na bia te petit za poser oh ya na banda musali boso na za poser solo lo ba petit oh président faire école ba pesa na bien président faire école ba pesa enveloppe président babino ba pesa enveloppe président rité watani ba pesa oh président babino na maison mais lo se ba foot ba pesa ni ayemba nini azem productif et en plus faut ba na maison mais ba bengana le boga. Bébé Claudia va bien pas les mimi. La réserve, la chantre de l'Éternel. C'est-à-dire à part Moïse Mbiye, à part papa na biso Mike Kalamba, il y a trois artistes qui ont 6 minutes au Congo. Tatiana Cruz baza wana yo lobela ko tuna ngama sola mwana na temona makwanza wana yo mobetsa masola mwana melonga makwanza nzota makwanza wana mto infections Tatiana Cruz ota mwana infections nzota bobimba wana mto ko betala mama émission obebisa émission de mama belle fille ko yo boko ta mama Tatiana Cruz ozo infection nzota wana nyonso au moins batwana nyonso atangi na batwana nyonso atangi na maison mère mtasala nzembo kitoko loko a point karazate bato wana tuo babindombe faire cher de poule onanya tout ka bolimbisanga ngana la na ebité quoi donc muta beta chanson loko la point carré azate nzembo pene binisa batu na ebité quoi bango bana evreté maman bana evreté ba betité au moins année 2018 yo sola na big size au moins na ebisa ki ok double face e kanga masolo kai ba bina katanga te maman katanga yango yi na ebité Tatiana Cruz otuninga na ninga kute na bien ndo kwa Tatiana Cruz yo na bien est-ce que na bien bembe Tatiana Cruz na ba yango mto kanganga zete azoma yo obanga te na lobi na yo nga na fanda na mokonza mboka nga na mtu moda mokonza mboka na yo kada solo mokonza mboka ama tata mponyo bozo mona tenkeke la rouge na lobi na fanda na moko na Tshisekedi le le plus beau de la planète muto akutana na tango fort na ça na solo déjà ya Kabila. Vous comprenez? Et là, on a Tatiana Cruz à moutou trop dans la musique. Papa, Tatiana Cruz est à solo, alors on m'a payé pour les années, ça m'a payé dédé. À 3 couches d'infection. Qui m'a pas mobile? Tatiana Cruz n'a pas de 3, à la mauvaise haleine. Et ben Tatiana n'a bien eu le sous. N'a le boga. Petit nyo kwa ma luka kope, bon comprendre vraiment dans les petits netiga azo luka. Bato ba luka na boulot, ba luka ba cha ba oka ba on ba bimisa énergie boyo monde na suka pelo ka olieza tata XL. Ako sombate. Pour foutre les transports, on est abattu dans bango.
au foot les transports on est à la base na bango sera silisi so longo lika caméra aye biso tanga la ka go menga na se ka na lobi to ke pete zonge pai kula mambo akufa papa Wemba akufa Kester akufa modoko tsafa ko fere akufa so yozo ko lugani na tableau A et en plus yora na sayo so ko moni mutaneyo aye ko tele maliboso na nga petit bi ko déborder petit yo tosola papa teyoka kena neyo kende côté ya lia communion aux frères neyo oki ba noir et blanc o utilisaka ngo kenda côté ya na plateau neyo na respect nyos na mama changa moi tout na yoka petit frère na ndenga mabete ya te ya ba na neyo aux frères apostoliques pesa ba communion na neyo noir et blanc ndengo lati yango bozola ndaka idéologie ko bino batu boluka bote na boutique bo makambwa te nga matata mpono te bino batu boluka bote na boutique boza makambwa ko luka bote na boutique sunde mais ambiti maman yozo mona ngate na surnaturel micro pardon alors oui que avec le président la bilope ambiti bon yo mona eta muta boutique ya parola parce avec président bilope ambiti aparola aiti mafuta 500 francs lenga sawana na kosa binote aparola bébé dou mafuta ba bébé eza mabena ngate en plus ba noir to na mona ngo rappeler nga ba 5e épisode film Chaka Zulu pasika nga naza na tana loba neta za mwana même mokilo ekotala biso bainternaute bayebi rivière na papa yo landaka nga olobaka bao nga nalobaka soki na ocomprendre grandeur na nga mpo nayebi ke yo olobaka maloba na ngai bango okoluka mogisho. C'est ça. Bref, Ezara que Boye Caperdian arrive bientôt. Caperdian arrive bientôt. Le 30 juin, au bois générique. Et revient au bois comme générique. Rumbo Temeli Colin, tu sais que le colonel le plus beau de la planète. Vous avez patiemment, vous avez Kimia Boyo, Kayango, Fongola Matoy, vous pouvez savoir sa chance. Et la mission, moi, je vais na studio, misa monte na monoko. Ouais, misa asumbara, ce qui peut monter à zate. Bisous tout ça, la rara, armoko, yango, vraiment, vous pouvez savoir sa chance. Que le diable qui s'arrive bientôt. Et pour l'instant, ça va, on a pesi bambotena. Vous pouvez en plus, c'est Willy Moucheni. 89 55 plus c'est Willy Mouchen Kosa couleur 89 55 26 975 à moi pour finir après si Bambote na Hakim Saloumou le manager Hakim Saloumou Narcisse Bintou Blaise Papi Moukwa nazom on va sentir mère Pito Luka ya Shadou Kuba au moins on va pas être mère et en plus dans mon équipe basket pour condamner continent nazom on normalement ya Shadou Kuba les passe à Bambongo en mon abo sanité bana tout ya poto vraiment bana Londres maman Jeannette Bakissa Gino Caporé Gibran Sugar grand frère et nazom pesa bino tout Bambote docteur Soule Bengo Guilo le Docteur Nkumu le Pai, Hollywood Cosmétique et pour nous ça, na mbara nze momoko. Mi balé. Nzambe na Claudia Oponini. Na ploni Claudia Bakissa la perle black. Nzambe na Claudia Oponi Claudia. Ceux qui le koufi, le nani vi na we que pas Claudia. Ya pardon dédicacé moi batuna balinga bon peine on va boire batute. Ngande muna ndo boire batu pour batunde. Ya bien boire qui ba prêtre, bino za ba prêtre. Prêtre ya tonton baba chitena di titre ala na Paris, ya Charlène Makane. Na RB Kabokeju, Guilain Hassan, ba prêtre nde bango on comprend. Donc mingi kuto lo batenga sidi na kotsa na muke pene ya Liston kwa vita tara nga na yamba rappel ya Jojo Ngonda Imen le vieux porte bonheur. Donc il est soit na tangi Jojo Ngonda na tangi Eddie Murphy leader de l'Est en tout cas bato mususu bolimbisa vraiment poche de tonda. Voilà, un grand merci à Gianni célèbre derrière la caméra. Voilà l'émission on a vu que pour le maintenant qu'ils aiment Mbutu bah ils a qui le monte kutani nango brusquement ils a genre moi télé réalité parce que biso plutôt qui surpris il y a écouté makambo et les cas qui isolé ou les cas awa. Voilà un grand merci à mon boss monsieur Rafingindo le boss américain. Un grand merci à toi. Il y a Papi le roi carte limitée Formule Asuka José Ndombe les showman Baobab Azola voilà un grand merci à vous Batoni surtout Balingaranga Batoni surtout Babengarangai voilà je vous fais un clin d'œil ou Esika Bozali Bambote Beye Nabino voilà continuez abonnez-vous massivement je vois mon ami Godé Camboy voilà abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Promo TV et vous ne serez jamais indécis voilà et moi je vous dis à plus ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que
Nathalie Makoma. Promo sur Sepela TV. Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Sepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et ça l'inde coupé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.